bandeko ezali pasi pe mawa océan de la presse na tango oyo bokomona kabiso penza la compte goutte pambate tozali bongo na problème ya cervelle centrale na biso oyo ezali bongo tosalelaka mosala euti bongo kozwa ampane pe ampane moko moyen ya kobongisa yango ezali penza lisusu te ezali kosenga na biso ete tosomba yango toali koloba la bandeko la biso oyo basepelaka na biso oyo bobengi biso ebele mama océan mikolo oboni etamboli penza ezali bongo na bino bandeko tokoyi ko charger bino te po ete bino boali na pasi biso pe toali na pasi tango bobengaka biso ezali to yakaka letando eke pona koyaka la koyebisa bino ete soki bomoni biso penza te to bokomona mama océan te cervelle centrale na biso oyo kapitaka biso la kati ya musala po ete tomona na biso na bino ekufi na bandeko oyo bazaka na biso ba oyo balingi lokola ba mama missionnaire que Dieu vous bénisse pambate to ko bundela kaka pona koluka lolenge to somba yango awa ndenge bandeko musu balobaki pe bandeko mususu ba laki biso penza ete ba kolukela biso na molo mbango po ete to sala musala mais lelo lokola to zalaka na bino na bosepeli ndeta latina tokendaki koluke pa ya baninga mais ali kitoko te po ete ali la ba dossier mususu esengeli kaka mutu ye moko azala na yango pamba te soko ke ko italia yango pa ya baninga bakoyi ko bebisa ekoyi ko beta mbela kasi na bolingo ya kokutela kala bino pona ko sola maito kozwa mayi mako le kala République démocratique du Congo tala tokomi na ta ya ko defa yango tolobi biso bana ya nzambe toko defa te kasi toko defisa na li na kolika ete ba o ya biso bakosala biso ka ndenge to sala ka po ete tomeka kozwa ata ko lolenge o to saki na ngoli bosote kasi ya lolenge esale me po ete to sala mosala na lolenge elongo bane on nous fera la guerre plutôt mais on nous vaincrons jamais pambate toali na ba oya biso pe toali kotambola na nzambe kasi etumba ezalaka bobele bongo message na biso ya motuya yango wana Mbote bonjour na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo na chaîne à Libération et pa yoa pito akabongo ba Kongomani esika oto panzaka to sasaka esika oto belaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala ya baloki ya ekolo Congo et pa oto mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique et pa oto analysaka ensemble pona kolongola peuple congolais na bolema et pa oto chaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oto kosala mosala ya Jean-Baptiste epai oto akalokola basinzili to ali bongo basinzili pona kobetaka mbela koloba ete peuple congolais longwa la bolema lata mola to mo etumba epai oto telema ferme fidèle lokola bakuke pona kozela liseko ya République démocratique du Congo epai oto mo kundolaka maloba yanko ko na biso les laboureurs o aloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer passe ezui la monte religieuse équipée pour la télé États-Unis d'Amérique na mboka ya mana nanga na kunya do nangai yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Achille Mave les grands professeurs na molonga na ye Mireille Mave pe bana nyonso ezui et comme la papa Michael na France na maman Célestine papa Alfred na maman Clarisse na Canada na mboka lipasa nanga ino ya se antelive na mboka ya ba mama ya moto mojali na mboka ya mama Vava pe joli qui est dit ezui elanda big Daniel Ngenda ezui et comme la ba mama missionnaire basi yanguya na plus trondé ezui petit frère Zola prompt rétablissement ezui elandelanga la chabienne maman sociale moboko le bala bitike na Aken na plus 49 ezui elandelanga kila mejende talotake tumbakane konto bokila lokondo FMP4 ezui elandelanga le number 1 océan de la presse congolaise il s'appelle Juka M na France ezui et comme la moine mère de Bruno na Autriche ezui et comme la yangai ya moté Malik Makanaki et Ratakate on est toujours ensemble ezui et mes maman pepe nango poete lelo bato oyo bobela ka gastrite estomac ba maman missionnaire boye bisabango ba kotate po crise kozala awa lelo ya kosakala te ezui maman Mireille Mave yona molonga ena le grand professeur Achille Mave na Angleterre na mboka yanga mokonzi boye bisabato yanga mokonzi ba kotate ba oyo bazana tension ya komatato ya kokita boko tate po bokozwa crise cardiaque ezui ya mokolo mwa lelo ezali panza kotika espace te yanga équipe polate ezui ya Apollinaire ezui grand frère propre ba changer kaya teo c'est le passé na moi si yakala c'est le passé na mobali yakala c'est le passé
na ba politique ya République démocratique du Congo, mais c'est le passé na grand frère propreté, il s'appelle Montana. Il s'appelle Claude Montana Kassongo na plus 45 ba changeaka elamba. Moi c'est comme c'est le passé, mon bal c'est le passé, ndenge tozomona boye. Mais yaya azalaka le passé teo. Yaya Claude Kassongo Montana na plus 45. Bandeko balandi na beti mbela na lobi soko za la attention soki o joua kana yo rolo yo kokwea koya ki peka peka keba po awa eza danse eza mabe Big Daniel Ngenda mabe Désiré Botuna na mame Elisabeth Botuna na Australie mabe ezali papa langa G3 mabe ezali ba poramento angola no bondi ya boter de bonoite na RO yo na yebi ke équipe déjà na moni ya bébé Rico eza déjà na pointe mabe ezui kabu ya l'homme puissant ya Guy La Roche Tamutunga alobi ezui vidéo yangana yo lelo ebandisika kombonde bolingo tutomanda koyamba oya biso tango ekoki CPI bilikulu mama weso rifango ona basapatu Jean-Baptiste Rotiro Jonathan Mundele José Mouzo Joséphine Moukari le grand Sam zina mwana ya mama nganga yoyoka zina la loteli yo ndoto abega lokenya temwe nakumba yo na kwanza me shikito mushachino azala ipendele Brigitte noni zabola bolingo zipinga miso na beti matana liboke asendenga na yeba kiteo Gilles Banka Dibois ongana kolemba teo roi Falba mais c'est d'autres rebelles na yo kaka na monaka na nzela jita maya miso etanga kana miso ya basi ndenge ezalaka te na émotion mpe ba germe lelo ekomi tangwa mobali ekomi ka mwa Thierry Mukinai Christian Dan makofinga makotongo ngai moto pamba na sala boni basusu bakuta bomengo na famille basusu loboko nde molai na kese ya leta basusu nzela molili engaki la rosanga na landa te basusu basuwa na motoki na bango ya merci nakabu ya l'homme puissant wana bolandi ezui ya Guy La Roche Tamutunga bisika zali toko honoraka yango ti mukolo oyo ekobima obimba pamba teza ya biso ndeka na uti na koyebisa biloke muta cardiaque keba lelo kolanda te po ete okokoya na tension bino banso boyebi ete samedi moleki passation ya pouvoir et salami na mona mboka Martin Fayulu Madidi na professeur Kaleli pourquoi yango nde tokolobela lelo yango tolobi tension ezali awa tokolobela lelo yango tokolobela likambo ya EAC oyo bokenda kokota na territoire nyonso bango bazali drapeau ya République démocratique du Congo ezali ko frolote yango tokolobela tozolobela likambo oyo bazokata batu mitu na maluku conflit eke yake kiti na maluku yango tozosola lelo irresponsabilité ya ba politicien congolais ya opposant pe na bakambi nyonso la institution nyonso ya République démocratique du Congo yango tokobelela lelo soulèvement populaire pourquoi tokobelela yango bokolanda ta bandeko na biso ya Lualaba balobi yango kabu ya l'homme puissant vidéo mais biso na Lualaba République démocratique du Congo, province du Lualaba. Lettre référence 001 bar PMA bar LBA bar 2023. Transmis copie pour information à Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Ministre, le Premier ministre, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières.
Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba, à l'honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba au Lualaba, Honorable Président, nous, les partis politiques réunis, ensemble avec les mouvements associatifs du Lualaba, qui soutiennent la vision du chef de l'État, prônant l'état de droit, avons constaté par sa lettre, référence, CAB, bar, GOUV, bar, LBA, bar, R3, M001, bar 2023, daté du 10 janvier 2023. Le gouverneur Richard Mouyes-Manguez-Mans a adressé une lettre de démission au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Par ailleurs, bolandi la bokebi bandeko ya lolo baba telemi batangi memo pe balobi soki baboyi koyoka article 64 ya mobeko le konzi po ete moto moko akoye kokanga pouvoir te tona ba groupe na ye moko be po basakala la bato po basakala na bayi ba kongomani po banyoko république démocratique du Congo taso ba bomaka la biso ba biloko boza censé moko bosombela biso na pire esprit parce que eza chaîne à libération yango bozomona bako ezozala pe bayebi pourquoi bazoka na biso boye mais nzakomba folange itungia bakulaka lo sako bokulaka boka bokulaka ikala lo sako mpaka bokulaka kilame lo sako bokulaka soleil grand frère propre ndeka la hotelo baba changera ba mibali ba changera basi kasi yate wana grand frère na propre na France nzakomba folange itungia bande kolangai bo uti kolandela Lualaba marche batu ba kotomboka partout et ça ne va pas population congolaise à l'obité parce que maman dolo on a besoin de papier maman maman na jolie na Suisse ya biso ba o bosunga biso toza vraiment na posa na bino makasi toki malombango na Congo central bakonza mboka tozoyebisa bino awa boma eza ya koyinda nasi bino mobomona mairie ya boma population eza devant mairie ya boma maire de la ville botiel biso aza incompétent akimi population eye bapesa bango kimia siribaza masolo port maire de la ville akimi donc population kezwa ancien maire de la ville Marie Swan baya na ye awa donc maire de la ville botindela biso na ville ya boma incompétent a démissionné mairie yango oyo badrapo yango wana eza kopepa toza devant mairie esili déjà toza sous na posa na ye te merci bolandi na Congo central wala précisément na boma mboka oyo Congo lobi tolobo kuna bokomona pa ke tobimi na nzela yo kata guerre civile ebandi après tobandi kokele kotindika bakonzela poto lakisa bango ke méchant esprit mabe eza kokota bandeko na ngai tokoki kolalaka pongi ya bozoba te pona kosepelisa bato moko oyo baoboma République démocratique du Congo. Rien ne va na République démocratique du Congo. Nyonso eyali bobele meli yo mosoto mama jawa assalamu alaikum na ba musulman na ngai Ramadan eleka kitoko ba musulman tout pasi pe mawana ba fantaisie ezo sala mabiso na République démocratique du Congo. Toza na procès ya makasi ya Mwanga Ntutu. Procès wana eza na makambu makasi ya minene. Mais ezo kende kaka lokola procès ya Vital Kamerhe. Et puis tous allez commettre mbela ko banga ke procès wana juge pa ya kokende. Après Mwanga Ntutu akende soins médicaux. Parce que les loko na ko tshela bino o bato ba sensibiliser yango. Allez-y comprendre que les Congolais baza bato babe. Allez-y comprendre que ba camion ba okamba biso baza mabe ya koleka. Si c'est vrai et loko ba sali enquête oti ba bimiseli bilo za parti ya moke na zo tshela bilo tout de suite. Donc
On ne pouvait jamais kozong sa Vital Kamerhe a simba les sous économie en mboka. Mais parce que Vital Kamerhe a beaucoup à faire, comme disait son frère, son ami Vital Kamerhe, son collaborateur Félix Tshilombo plutôt. Et voilà, aujourd'hui, Vital Kamerhe a joué poste à Makasi. Mais merci la bande de Kolabiso. Parce que, bon, on a la vidéo, Vital Kamerhe a bêti fiasco. Conscience de la population, la souffrance, va souffrir, qui est qui. Sensibilisation, ça la table, subir le besoin, on a comme matin, mais comme tozo soit appel. Na batu mususu to eba ki te aussi des secrets, mais avant tout le bayango, il faut tous à la protéger, tous à la malamu pour les aba bombe auto ko lo baboué. Yango boni to okende molo molo, yango boni ta mususu to na télévision. Toyebisi bayeba biso po ani ba misusu to solara na bango na lokuko mais ebele bayebite bakoki pe kosunga aza pe peut-être na ordi moko ya bia koki pe kotinda mais soki to lobite akoyeba te que cervelle centrale na biso émetteur na biso ezui problème po ete moyen to émettre ezate parce que to ko sala mais to na caméra mais to kokoka to atteindre bilote il fallait lelo to ke na ko lukande ko moko to zarane sire wana pesi mbote grâce Ntumba petite ya sœur naye. Donc, moi, je suis mère, je suis pas moi confiance les pour travailler pour vos abisso atalelo na etandoike mais ils ont propreté pour na kosala musala wana bato ebele boye beza ba secret ya bato jamais to ko kende. Congo a un sérieux problème. Ba kambiaye ko na biso baza bango mo ba collabo. Tout sauf personne. Ba oh tout bon moni ba o kamba biso wana, ce sont des collabos. Des flatteurs. Bazali bandoki. Baza ko assassiner propre nation na bango pour avancer te. Et puis baza na système au mindele basela biso ya kobomaka biso nzala po ete tozo makasa ko revendiquer ba droit te bande ko na ngai. Moto azali na nzala akozala mayele te. Aza faible ya moto akopesa ye ngbele. Akokokate atelema na molai na ye losako nzala luti biloba loba moto nzala akosaya eloko malamu tinde kolanga soki bomoni lelo mindele ba revendiquer ba droit soki bomoni lelo bazo résister pression makasi parce que azolia malamu azola la malamu nde kolanga eza moko ya ba critère boye bakayango tozo analyser eza éveil patriotique. Azali na climat ya bien. Congolais, ceux qui to kiti lelo, to talisi bino kolia na ye. Congolais banda la moki. Prenez l'exemple atanga mo depuis la moki la meli milikite, mais na ye na loba. Na chata mai na mono côté, mais na telemi liboso la bilo pola koloba. Muso koloba mamo se ozo kosa. Te eza lolenge nzamba zo sala biso la mafuta la ye. Azo sala ka biso bongo, alo biso ko bimi liboso ya bato. Faut muta mona okoza na ro ya sasa ya mupia ro elalate de l'esprit de l'Éternel de tango zokoma muta talio albi bato bakosa abiso ok to zebi sabilo veri Congolais ebi milikite Congolais ebi kolia malamu te Congolais ndenga la muki la tongo bokute na maleo ya mama Zule. Da sa bongisa ki 1500 la ye po akende alia malewa kukao ou abimi akena okoluka place yo chance yokutana la ye azongi na malewa mama Zule ki nazo pesa mbote aote kokufela mwana na ya liboso soko talinde Congolais azolia de maman na koma ko sauver Congolais ba utaka bipai na bipai pour la koya kolia pla eza 1500 ye pas comprendre ba Congolais atondisa mo loboko. Le soye baye balewa na bake kolala. Vie ya Congolais angwala. Alia kabilo la posa na ete. Aza kolia po akene na ye kolala lobi azwa makambo susu. Yebisanga mutu ana ko réfléchir ndene. Akotala makamba este ndene alobaka anzamba sunga kaka. Soko ki débat au Congolais azo sala, ozomona ke Congolais o réfléchir te. Bon mutu ya bongo basi ba bomiye.
na bakambi na ye wana mindele te ba occidentaux te s'il vous plaît toyo kala tozo analyser longwa ko ba makama technique ba occidentaux là je vais pas échappatoire ba occidentaux te mon frère ba occidentaux n'a rien à voir na ozo le kala Congo ce sont les Congolais eux-mêmes baza basase ya mboka na bango na ko la kisabilo pourquoi la ya on lobi tension e kozala lelo et puis mission so kebite kozwa ka 4 vies hein. Le baga pour la Dauphine a 50 NCCL. Et puis la bande comme sous mais c'est noté. On bet à 4 vies. Pour vérité ça ramabé pas ba congolais. Vérité pas ba congolais insulte. Dès qu'on a mato c'est là-bas occidentaux. Comment un occidentaux ou impérialistes ou les Français, les Américains, les Canadiens, les autres là la mboka il y a Achille Mave les grands professeurs en Angleterre. Ba ya ko coloniser na Congo. Bazo les par autorité congolaise. Bazo les par opposants congolais. Bazo les par politique ou République démocratique du Congo. Et puis bango batu ba pesa bango maboko. Pour la massacrer population. Pour la qu'on faire endormir peuple à souffrant, pour la qu'on y attaque et qu'on se consomme pour être bango moko ba vivre. On ne peut pas accepter. Les nations n'anga yo ya biso banso. Tango ma beze les photos benga yango mabe. Bino bato mayele bolobi appeler les chats par son nom. On met les points sur les i, les tonons dans zété. Yango biso tout ça la chaîne de libération mananga na kunyado yanga. Bolandi la Congo central. Bolandi na Lualaba. Makambo ezo salam. Pas pe ma mokolo molomingo loleki la 14h boyoki la maniema tumpa bolanda na vidéo ya soda wa zoloba est-ce qu'il est congolais vidéo kabwe c'est quoi on va chercher kifupi muwe kimya msiko na woga hatuna woga tena vile bale watu babaya biko na woga leo biko hapo kwa watu kama mtu mzuri kwa matendo na mtu mbaya kwa matendo wale watu betumika na Banyarwanda biko na malali merci wewe ukaishi kubareka na utu mkumu utawewa tu kireka ndio ukaishi kubakumo na huko Kongo utawewa kikumo okay wale betumika na Banyarwanda biko na roho ya chuki ndio tuko hapa Lubutu kwa jana leta okay sasa kufaida nyoba ikula mingi nyuma ya Munyarwanda sababu iko na presence yetu batetemeka ndio na mwisho kwa mwisho Kongo kwa bakongomani na tabakia bakongomani wao na Banyarwanda batakimbia umunyangula kilo baba wewe tutaimba msiogope baba Ruchuru haiko Kongo hata Manyema bila Kailo haiko Manyema ndio kwenda wapi kwanza nyuma mapapa na ile Manyema haitafanywa tungali babiana na nie bote okay ndio baituita baitupangala matope na bao bado watatushukula bukana nje katala bao ndio baituita ba civic leo baba atupanga pa patriote bao tu mfuate marajio haiko vile ndio yale franga ile ya kabila ya Banyarwanda baitwa kwa mwa watakimbia tena batatapika hayo aloro atupendi mtu kutuvamia watoto wakutupanga kwa maandamano msilike kwa bukana nje tutena mpaka Punya biko Punya mzee hapa biko Totale morphologie, est-ce qu'il est congolais? Il n'est pas congolais. Mazolo de la part des Congos. Azo finga barwani. Bon mon Monkeri.
Lui, il est congolais. À comme le congolais n'est né. Par quel miracle, un Rwandais a comme congolais. Il a une nationalité, il a une gangster mboka la biso. Congolais a commis humilié na propre loko na yemoko. Minéré o ezo bimala mboka la biso t'as pas l'idée. Mais ce que moi je regrette par rapport à papa Langambos. Papa il n'est pas dit nazala biseka azali. Lokola ba ko batela ka pouvoir ya deuxième mandat ya Félix Tshilombo. Ni peuple alobi tintin to kolingate mais bolanda vidéo o na succès nanga ana bokebi. Nzambe apambola tout le monde. Merci Nande Kolanga pour le bi maman c'est le bi vérité. Ozo fungola biso miso. Moi je ne suis pas contre président Eli. Parce que tango tozo ke le koyambaye mvuluzi kimbango akita la nzoto oyo na limité na kokota la courbe à au banque. Voilà ça la SID à moké. Tokei na ye amona surprise. Aloba ki aza montagne oyo ko chanceler te. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Mais Tozobo Salanzamba Lobi, sachez-le qu'il a peu de temps. Peu de temps, on a des salariés qui passent. Dieu a ébaki Martin Fayou Madidi. A yebi Martin Fayou Madidi. A yebi pourquoi Mvuluzi Kimbango azongaki. A yebi pourquoi Mabele gangaki pour Martin Fayou Madidi. Azwa possession esikawana. Ayeba ki peke diable akoya pour la combattre. Yango moni ba océan o bazala ki til pembe la président Eli. Na kolobaka yango timu kona kozonge pa tata pour la PC rapport. Na yebi si président Eli, Dieu m'a dit tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné à 2 reprises. Deuxième fois maître Nicolas Solo balanga pourquoi lo baka nzambe olinga ba yokela ko mawa. Ngabite. Papa langa Nico. Ngai na yokela kande batu mawa soki nzamba azoloba batu bazoyoka te. Ponzambe akosanga nanu ata moko te. Yango moni batu balingaka te ngala za la pembe la président Eli. Po ba yebaka te na nzela ya presse, na nzela ya vérité, na nzela ya toli. Président Eli akoyoka ka bango te. Po lo sambo eko primé. Yango to komaki so to yeba témoin gênant ba okangela biso la fa de toko tate ba ko empêcher biso po ba yebike toza nanguya ya molimo mosantu ya koloba rien ke bosolo pe président lingaka finir par koyoka pe force na na puissance na ye elingaka kweya te président lingaka telema. Ce sont les mauvais compagnons qui trahissent. Bo bakisela ngabelo bato mayele pasi na biso yango parce que entourage ezo za la malamote. Si tu as l'esprit de Dieu oko sonder profondeur ya Nzambe oko senga ka Nzamba la kiso ba nani nde ba pousa li pembe na yo et pourquoi ba za pembe na yo. Lelo batu ba ko sepela. Président Eli osali yango o prouver bango toko bundala bango ba o pe bazo luka nzela président Eli aza la fungola na bango mais na 2023 oza la fungola te. Na 2023 beaucoup périr je vous dis. Parce que Fungo la place est à la minute yo. Et ça n'y est pas ma politicien congolais. Ni na kota Félix. Pouvoir était le mien pas kololango. A kopesa yango na muto ya lingi. Pas bientôt. Muto akoya pas mais ma République démocratique du Congo. A komona na parce que bilemezo monana. Loin de ba pensée na bino machiavélique. Pouvoir est ni opposition. Pouvoir est ni pas Félix ba deuxième mandat ba okanisa. Pouvoir et c'est pas mouton nzamba simbi akotala ye akopesa ye pas diriger tozali anabino boko kanga émission ya lelo po eza cardiaque na lolenge bimeli bino moko boko yeba bande ko nangai nzambe asunga biso lobi peto ko memela bino o mwana mboka Blanchard Mongomba akoloba pona likambo litali la muka men averti na bino population congolaise ba
oyo bazana 4 équipes ya choix ya Nzambe na nzela ya Gédéon pour bakene ko buka bikeko pour to buka EAC pour to répliquer na makambo basali biso ke drapeau ya République démocratique du Congo ezo le kate balkanisation et salami to landa ba fantaisie ou ba politicien tous sont payés pour la distraction pour vous distraire pour na okota biloko parce qu'il y a des dossiers saillants où esengela ki bango balandela mais voilà Kalele n'est pas venu. Pourquoi batambola ki na matata mpono me na stade amataki te? Pourquoi bakena ki poto bakuta la Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi ayete? Attention! Bon tela biso ka analyse mabete. Bon mon abiso que nous sommes des diables parce qu'on est en train de ya koloba la bilo vérité. C'est qu'on est en train de vous dire. Kalate. Ole kiwanya yolake. Vidéo et accompagné Bilo. Merci Nakabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na gloire Ngoma Misapi électrique et Pape Jay directeur à recherche stratégique Pesango Mokonzi. Pareil Bemiso Babiso quand Tabino Nyoso Bolinga Rabiso to sunga Congo, to zalana Congo, to longo la ba parti pris, to longo la motema mabe, to lo bana haine, mais tika vérité est primée. Baloba mabe na omeba kuto na ngote. Soko zo travailler Congo la ndenga déstabilisation, na ndenga koluka ko kapanza bato, na ndenga koluka ko mona ke place oyo zalinde yango lobi ko beta mbela. Mais est-ce que Nzambe ne mutalobino yango wana? Yango biso tozo na mongongo, ya sans voix, na chaîne à libération. Pour être tolo balabelo rien comme solo. Soko zo cardiaque, ce n'est pas mon problème. La vérité tue. Mais il y a qu'à couper ça, bon moi. Merci na ba pour amener Angola no bon Dieu botar de bonoité. Merci na lino moke. Amoni au papa, monseigneur, liso yankolo hollandais noir moto mon prêtre. Merci na Achille Lontela. Merci na Ezui Ngila Roche Tamutunga. Merci na bino obo participer en direct. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ici, c'est la chaîne de la libération. On dit que la vérité. Je m'informe, je me cultive rien que pour vous dire la vérité. Et moi, je dis tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Vidéo Kabouya l'homme puissant. Que vive la guerre en RDC. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays. Le moment viendra, on les dira. Les groupes armés qui les a laissés. Le mixage des Congolais et des étrangers dans l'armée. Mais avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes, le Congo gagnera. Soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère. Il y a encore des doutes sur ça? Non. C'est clair. Il va réussir et donnons-lui un second mandat. Nous viendrons à la Tchango. Comme nous sommes allés à Lukunga, au camp Lukae, à Malou et Kalaba, on est en train de réaliser des travaux. On sera là. Soutenez le chef de l'État, soutenez les institutions. Prions pour la paix à l'Est et pour la victoire également contre les forces du mal. Ce qui ne marche pas, nous allons corriger. Ce qui ne marche pas. Mais nous voulons que les Congolais, n'importe où vous êtes, que vous puissiez vivre en frères et en sœurs. Pas de division entre nous. Nous sommes Congolais, nous sommes venus vivre à Kinshasa. C'est une ville cosmopolite, mais nous sommes majoritaires. Comme nous sommes majoritaires dans la ville de Kinshasa, nous avons le devoir de défendre les institutions et de défendre tous les frères et sœurs qui viennent d'autres provinces. Pour que le jour que nous irons chez eux, pour que nous aussi nous... Les papas Mbosso sait que bah traître bazali, bah infiltré bazali. Azali comme martelé à plusieurs reprises malgré tout au deuxième mandat ya Chilombo. Oh yena Chilombo bah ebi biloko ba osa na Congo. Les papas on peut faire les calabar loko la mwanga nchuchu. Faut les calabar. Parce que comment ils sont kambabatu, oyebi ke ben filtré bazali, oyebi ke pays na biso zo connaître makambo ebele ba criminalité, mais ozo continuer kolobaka yango zo ba mokoleza. Ça pas de sens bande konanga. O eza jeune ba kambila biso ba osala biso. O eza jeune Congo ezo tambola. Boye bisanga soko mboka ya boye.
oyo bato mabe bazingi yango boye boyebisanga mboka oyo balkanisation ezosalama systématiquement mboka oyo bandeko na ngai oyo ezosalama na mboka na biso eza pasi ndeko na ngai na maluku awa bakomi deya kokata bato nayebisaka bino kala nalobi na bino likambo ya maluku likambo ya bamenkao oyo banini eza déjà suspect po ete bakatakata ebele deya bakoma conflit ekeyaka oyo botala yango na liso oyo te ezokoba kaka ezosilaka te. C'est un problème, c'est un sérieux problème. Phénomène kulu na oyo ekomi botala yango na liso eza makambo minene mais bato bazoyoka biso te parce que toza voix ya sans voix parce que moto akoyokela biso aza te biso toza la mégaphone te oyo ekokoma ti place wana mais bayokaka parce que bazobundisa biso. Alors bino boza censé akoede biso na révolution congolaise bino moko bokomeli biso bafitole Omi Kabwani, Oya X, Oya Y. Ma bé Oyo X azo sala, bolingi bo trouver un normal pour condamner Y. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Bo ti ko célébrer soit disant Pâques la bino. Bozali bana mvuluzi. Bozo croire na Kimbangu Diantongo, bozo croire na Kimbangu, bozo croire na Simon, papa Simon, Oya zana nkamba. Mais misala na bino bino bosala bozo croire na Mahomet lelo boza na kati ya Ramadan bozo croire na Jésus bozo croire na ba prière na bino mais misala o bino bosala na Congo est-ce que ça est malamu yo ozolandanga sikoyo misala na yo wana campagne ya lokuta campagne ya déstabilisation campagne ya assassinat campagne à soutenir ba assassin les politiciens médiocres. Quand vous soutenez, vous avez Congo. Na pesa kabino livre ya Esaïe 6 si je ne me trompe pas. Nzamba ko exterminer race. Personne n'avait créé. Kaka maman Samuel en Suisse. Na maman moko benga nga pesa akombote. Aza les États-Unis. Ayebisa nga océan. Na landa kayo mama ato lete sana maya malili na koma biloko nyoso depuis ABC tino océan du Congo moko soke salami na che très bien moko soke salami na che très bien moko soke salami na che très bien aya ko rappeler ngai vidéo na nga jour na lobaka makamba Tshisekedi alobi nga mama tango lobaka ba ofinga o nga nazo ke loko moko mais moyen na côté lo ezate po mongongo ezate mais mokolo ko kisama na cheka très bien na fuka makala alobi merci Seigneur lo sambo langeza kanzambe abatela. Alors, nyonso loba la biso. Na ochaka très bien. Na ocha très bien. Na ocha très bien. Alors, bina kotenga ma Martin Fayulu badidi na cheka très bien. Na ebisika nzambe. Ozala mutu. Eza participé à la République démocratique du Congo. Lelo la muka ekomi mibale. Tozaki la bande ko aseni. Naza ko informer bilo bolandela. Ba komi 2 la muka. De seni et ebi 2 la muka. Ndeko moko aseni alobi mama océan. Tolandaka yo yango moni to benga. Réunion ngo kutu faki pela kende. Mais na kenda kite mo na mboka Bruno Mimbenga azaki po. Alobi nga il faut oya. Écoutez, tout le monde a ambition politique nous a gagné. Il faut oya parce que ba mitu na bino eza malamu to zakala bino parce que o bolobaka ezo yede biso. Parce que la lolenge ne tuto kende boye to mona ke bino boko za na raison. Mais moi to pesa bino raison ezate il faut boya boko tato za l'ensemble na habiter. Lilala moko ya malamu na ya mabezomi bako étouffer malamu wana. Biso to za la kara po to tala bino si réellement oza koyoka. Il y a des secrets où ils ont la biso, mes frères et sœurs congolais. Ce qui se passe, ce n'est pas ce qui se dit. Ce qui se dit, ce n'est pas ce qui se passe. C'est le contraire, il y a makambo bo vivre na réalité. Congolais, aza musika ya réalité na ye. Tant que tozoya ko soba risque pour te bisa bilo réalité, to bimi batumabe. To bela ki balkanisation, personne nous a créé. To ebisa ki bilo que Félix ne travaillera pas à la République démocratique du Congo. Motanzibi bisote. Tolobi to bunda poto kende liboso motanzibi bisote. To osala combat ya profit ya mutu la mutu. Ngana luka bato ebele bazana nga, ngana luka popularité nde boma biso. Po nzambe moko azali number 1.
mais abengana na nzela ya maloba na ye alobi oyo akoyoka nga akolia nzoto na ngai malamu moto wana akobika mais oyo akolia nzoto na nga mabe akobima na malformation bayoka ye mabe ndenge bayokaka ye lelo 60 bakenda eloko esepelisaka nga la passage wana parce que atournaki ata le 12 ebongo bino botikali mpona nini mais soki ezalaki biso okolela 60 wana eloko nini ça c'est quoi Congo lamuka Congolais telema tobundela mboka Congolais telema mboka na yo ekei tangu yo oza kosaventurie Congolais liziba na mai na bomo mboka na yo ekei lelo selo ba source il faut maintenant Congolais fungola misu bisika tout oyo EAC ezali mes frères et sœurs congolais drapeau ya congolais au folete ba pekisi balkanisation c'est salami o suya mboso suya Martin Fayulu suya Muzitu suya Matata Mponyo suya Batola tout ba dernier Mukwege bango tout bazali awa no politicien bali bakoma ba candidat président de la République drapeau na biso na mboka wala EAC azui drapeau ya Congo ezate mais bango bazali ba osala biso ba fantaisie bazolo bate bandeko la ngai mboka ekei balkanisation autorisée EAC azui ba mboka wala nyoso ache ba drapeau ya banani po drapeau ya Congo baboyi yango ekoki komata te na ba mboka o bango bazui tango bino boza kolala bozo kota la politique ya lokuta bola muka batu wana nyoso wala baza batu mabe bazo luka ba diriger mboka mboka nini bakozala ba candidat président de la République mboka nini mboka nini oh bakozala ba candidat président de la République allez-y comprendre mboka nini bandeko langa drapeau ya Congo ezo folete bisika ba EAC bache makolo zone tampon eza na Congo ba pekisi congolais ni atate balobi congolais défendre kutu te ba interdire ya défendre dans son comme qui ko défendre ou non déclencher guerre allez-y comprendre ndekolanga où sommes-nous où est le bas Bruno Mimbenga ça va pas quoi Nini, la peur doit quitter nos esprits. On nous a assassinés, on nous a envoûtés, on nous a ensorcelés. Pour tout le monde a tes réalités en face. Tangu ndeko no azolo belayo, o mona ye lokola moyini pe monguna, ndeko toza banguna na bidote. To yende kosala éveil patriotique. To yende poto fungola bino misu, bozala na boyebi. Tobune la nation mboka la biso ekei balkanisation tango tozolala na procès lamuka ya Martin Fayulu Madidi a komi ganki au lieu aluka balkanisation basali biso la mboka ngai soi-disant entre guillemets président Eli na luka ndenge nini na bundisa batu parce que tokomi kokene vers la fin ya ba mandat ye azo lukela biso to kota lisu na politique akola le sabiso ya ta na yebisa kibila batu ba uti papa Tshisekedi ba batu babe classe wana école wala j'en doute to zo mutu mala musute parti wala za mala mute personnel mais ate batu papa wana ba uti kula na école na bazamabe endormi biso pour la compétence le sous dossier parce que hier aza supposant populaire hier azali président oyo population apona président Eli à 2018 c'est Martin Fayulu Madidi avec 62%. Tout le monde a dit ça tout est un assassin nanga. Macron il est venu marteler pour dire que Félix toi tu n'étais pas Eli. Là aux alliés ce sont les collaborations. Mais nous les Congolais en retour tant toyoki ba vérité otobanda kolelela oyo bato ebele bakufa oyo bato ebele bakondala bango 10 ans qu'est-ce que les Congolais ont fait et qu'est-ce que le président Eli a fait distraction il y a passation à pouvoir qui peut sa professeur Kalele pour appeler sa biso le sous ba news pour appeler sa biso sous makamba koloba na place to cha matoi drapeau ya Congo ezali sous souté na bamboka oba EAC bazui Ouganda kotaki avec force
mabele wana eza esu ya biso te olia tokele kotala minyembwe olia tokele kotala nini esalamaki na Manyema dimanche na 14h olia totala babomi combien de personnes bato bakomi na maluku na Congo central bateki bato bazokufa kuna nini ezoleka sikoyo na maluku na Congo totelemi dossier Lamuka Martin Fayulu Madidi na Lamuka ya Mozitu voilà ba politicien nde ba distraire biso et nani osala makambo la président Eli on se manque pas de Dieu ce que homme aura semé le moissonnera tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné c'est la parole de Dieu et qu'on s'accomplir amen et tala likambo ya munene soki yana Mozitu moi je dis la vérité mon frère il faut qu'on dise la vérité si vous n'êtes pas pour la vérité beaucoup koufa l'émission à l'élo parce que a chaîne à libération moi je soutiens pas Mozitu soki la balance soutenir Mozitu mais l'élo la ko la kamnani ordinateur te hein Mozitu a beaucoup d'argent quand ndé boloba aro pesa un ordinateur sans coût on a les cas par la télé hein sans coût on a belé la ba collaborateur nanga misusu hein donc quand on soit payé $1000 maman c'est que le son ordinateur ma casse moi je soutiens pas Mozitu parce que Mozitu me paye même pas loin de là mon frère je dis que la vérité rien que la vérité tout l'ande la makambo la boké poto comme na suka na ok les sensibilisations bato bandi koya président Paulin accueilli pour passer la réunion Martin Fayulu Madidi a refusé professeur Kalé la tindinani salina et passation et ça professeur Kalele et ça les professeur Kalele atteint des représentants non c'est pas l'humiliation à boya qui président Paulin pourquoi Andimi oyo pourquoi race de vipère nani alobi la bino boki makanda la nzambo ezoya eko frapper bino on se manque pas de Dieu si tu détruis la nation congolaise tu seras détruite peu importe le temps ou la dimension Dieu va vous frapper. Kokabwana, ça va, mais l'humiliation. Professeur Kalé l'a été. Parce que, à Salaka, il y a un trouble mental. Qu'est-ce que le professeur Kalé va faire dans la passation à la Moka? Pourquoi? Parce que Martin Fayulu m'a dit qu'il veut que Batonio soit Gumba Melaye. Azan esprit a kokonza melandenge ya mabe. Il y a bateau basarata on toko la boy soki yaza abimeli bilo gourou de la secte de Moutako lo bana santé asala mabe bilo non tu n'es pas Dieu tu es un homme la République démocratique du Congo t'appartient pas appartient au peuple congolais attention bobo salara likambo te et t'as la distraction mususu lobby les 11 Mozitu pas qu'on répliquer c'est comme Martin Fayulu la salinde akimi ya lobby télé 11 et ça la débat est comme l'angate bokele ko discuter la professeur Kalé on a compris des baoteka Congo yango systématiquement moto boka batami aosala mabe mpoko la ko fulo pepe aosala mabe moko maolinga bato ba mona te ke mta sala mabe mais Dieu savait alors bien attention tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné ce tigel ba sentimentaliste le payer parti sortons derrière ces politiciens ba politiciens balingi bisoté lobby et cause la paix Mozitu a répliqué Mozitu a répliqué tango a répliqué et comme c'est quoi guerre froide guerre wana et longwa total à est et kolongwa total à nini et comme siko yoke ya mafingu oyo ya kolobate ba mukeba ba kotala mafingu wana abosali kaza député la place où il faut tara loi donc guerre moko ezokoma nazo yebisa bino bandeko nanga soki boto fungoli misu te mama na distraction ti tozokela glissement par non entre guillemets ba opposants o tozaki na bango ensemble et puis bazami tema mabe batala kate politique bato ba accompagner biso la combat bango ba otala bango mondeli bazolia les mal des politiciens. Alors, bokoki ko collaborer na bango te, bon ça la ka l'intérêt ceux qui li kamboseli bango le reste bon à la population congolaise pour bobo. Souci la biso ezali ya balkanisation.
ya tuerie ya massacre ya mboka ezokende drapeau ya RDC ezofrole te bisika EAC ezali drapeau ya RDC do mboka wala parti wala eza esuku appartenir na peuple congolais te tobunda bandeko langa article 64 esala mosala article 63 esala mosala donnez-nous la possibilité tobundela mabele bolongwa la distraction oyo Fayulu aloba Mozito aloba basala makambo baoloba bayebi place baokutana baolia bambongo ya batu mabe pour la ko distraire bino parce que papa oyo alingi bana na yako ko sala biloko ya boyete akoki ko semer trouble ya boyete ko mema désordre ya boyete parce que flambeau basala ka bango mibale ezaki Mozito ezaki kaka ye mutaye na changement na ba écrit à l'appui kaka ye amoni que pression ya les 11 et tikala ki 3 jours bota ba politicien congolais basangala la biso les 8 ya sali passation de pouvoir na envoyé ya professeur Kalele et la muka est comme mibale la muka Mozito la muka Fayulu na ba professeur Kalele et quoi aboutir dans la République démocratique du Congo si ce n'est pas la Mouka mais balkanisation parce que l'auteur qui appelle ça qui combo à la Mouka comme disait Mosakoli Kabouya il n'est pas avec nous. La Mouka est déjà foutu le jour que Félix a retiré sa signature n'est pas Vital Camer pour la souk sabola Vital Camer des populations boyées